Mbote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sadek journaliste investigateur ya Tongo kaka nina lobaka mon ami personnel Anderson de Djobour yo oyebi merci na confiance oyo bopesaka na radio lokole masolo et pai wapi awa tozwaka masolo ba histoire vraie bandeko bapesaka biso ba histoire vraie tozwi yango totie na mesa to beteli bino ba histoire vraie na suka moko na moko apesi conseil pona non seulement bandeko ya mangala na so babika mais ba penyameli to balinga ba yanki ba penyame pesusu esika ndeko akwei yo kolinga te yo pe koya bandeko ba kana histoire na bango musu pas se défouler musu pas a conseil yango awa ndenge ba papa ya bwanya basala awa na ba mama ya bwanya ba leki ya bwanya to betaka masolo pona ko édifier non seulement ba na nzambe mais communauté no ya mangala. Tika to pesa lo botondi pe lo kumu na sponsor officiel ya Radio Lokole Masolo to Radio Lokole TV Yannick Nia dragon de monnaie congolais yone mankambu apesa na sima caméra de sa caméra te Didier Djenga Bokulaka Ekofo Barabas autorité morale ya bangongo nyoso ya monde entier ya mama Meta Mukendi kitoko bande ko lisolo lelo e wuti na France France de mankambo atolobaka Johannesburg c'est Paris bana Paris bana Belgique bana ya Australie do à part Afrique du Sud masolo bande ko ya o seke bien lisolo to kobeta lelo lisolo wana bande ko beri ba beti yango me bazana version malam penate bokoka version solo o e wuti pa ya yemoko kolo lisolo Tokobeta lisolo affaire ndeko na biso oyota mwana réseaux sociaux partout. Ndeko bienvenue Dedo na Annabelle Dedo bangoye. Omoni awa to beta masolo ya so. Bon photo wana ndeko bienvenue Dedo na Annabelle Dedo. Qu'est-ce qui se passait ba ndeko comme na mbutu lelo ba libala bango panzani pasteur a pendu libala une certaine personne a pendu libala to ka vérité ndenge makaba se bandaki nazo insister awa to betaka masolo ya solo soko lo bitu tanga kombo na yo to kotanga kombo soko boito nga kombo te to tanga kombo te muta pesi li solo ezali yemoko mobali par intermédiaire ya petite sœur na propre boka siko abwe li solo ça nini pour ndeko Dedo bienvenue na ndeko Dedo Annabelle Toba na Kinshasa. Ndeko bienvenue azaki na Kinshasa à l'époque. Akutala gina ndeko bienvenue ndeko Annabelle à l'époque. Annabelle basaki pena na mbongo te pa na bango. Basaki pena to ba en anglais famille pour basaki meloko pena malonga penate. Il se fait que beaucoup na bienvenue à Sepeli na Annabelle ba ndiko vivre comme ta ba jeune. Il se fait que bienvenue, bienvenue à Sainte Annabelle. Baboti mwana moko. Et comme ça la pe susu, deuxième fois li susu, ba ko bota deuxième mwana. Annabelle na bienvenue. Siko, il se fait que boyi ba série oyo ba jeune alors que de Chine ming wana. Bokomi ba na Chine. Ba jeune garçon Chine bino de mankambo. Bokomi Il s'est fait que Copa de Chine, bienvenue à Copa de Chine. Atali siko moi na yo abotie débat na Annabelle. Soka zongi pa na bango possibilité za penate. A soldo apparent na Annabelle atika la pa na bango. Abunda tiye akoluka moyen azonga ageluka vie. Ba para ya Dido ba sepeli pe pas un problème, il y a bienvenue. Annabelle atika la pa ba Dido. Bienvenue à Chine. À Kobunda. Il savait que ma père de contact, et moi, on va perdre contact est sauté. Siko, Annabelle a tiré les kotoyo, a salimo ba tembele, ba son mbalité, donc il y a un monde de sécurité, quand on est à moi ça l'ingra, non, on a libala, monde est vieux, bando leka. Qu'est-ce qu'Annabelle a fait? Annabelle a kimi. Et pas ya bienvenue, a zongi pa na bango. Azongi pa na bango andimina kufa na ba mpiaka na banzana biso songa pa na biso azongi na pa na bango siko mabeza la kintanga na bela azongi pa na bango
Annabelle abandi ko sala mobulu. Et puis ba jeune fille à quartier donc mobulu Annabelle bande ko fana presque quartier moko na bienvenue. Alors mobulu o sala ati asoko lingaka ba mibali ko so jeune garçon comme na yaki Eric. Et là, vous avez qui m'a monté, Annabelle, alors le canal Eric qui s'accata devant ku pende ba bienvenue, bandoka bienvenue, ba mona, ba mama bienvenue, ça qui bena bienté. Et ça qui bena bienté. Donc bo lingo ba mona bienvenue en sakanate. Nzamba na la raté, il se fait que moi na mbal bienvenue kota ke na Chine kuna azui moi mukie aye ko zonga. Tanga ye ko zonga, batali siet. Non, moi c'est dans trait awa Annabelle akimaki Akimi azongi ne pana bango jibana azongi na bana pana bango. Tango siko Annabelle ayoki ke bienvenue à Zongi. Boyebi ke Annabelle aye abali ko bonde la chérie na ye. Limbisanga chérie na yebite que s'est passé. En tout cas limbisanga na yebite lo lezo kinga osaka mobile na ngai tala to boti bana mbala en tout cas limbisanga vraiment. Ba famille a dit de ba bo ya bienvenue ba boyaki catégoriquement Annabelle mais tellement mobile ngai moi sinaye abito boti kana pe chance bana ba pe na kati asa nini andimi bazonga ni do bienvenue bazonga ni na Annabelle. Alors tellement siko bienvenue avec ma position ba salipe mariage religieux fait ya ko sakanate après fait tu wana bazuindaku bienvenue à Zola Annabelle ndaku te mais bazuindaku ba ngomba la après mariage na commune na Kalamu na Matongi ndako ngo za ki pembe na maison communale ya Kalamu bokomi c'est que bien. Ba fan bienvenue na Annabelle ba fana ndako moko. Ba boti 3e mois. Ba robota 4e mois. To boti 4e mois. Siko, il se fait que siko yo bienvenue. Abandi ko sala siko ba va et vient. A ke Chine a hôtel la mois sine Annabelle biloko ateki azong simbongo e mo sala yemo ka ye ateki ka ndengo ba va et vient ndengo ba saki bina très bien. Vieux au marché. Siko ça fait que car en English, la Congo, tout le monde a bima. Bienvenue à se décider à bima. Na moi sinaye, Annabelle, na ban na bango 4. Bienvenue à Jiba na bango 4. Na moi sinaye akena bango na Chine. Ba ke Chine. Ba comme Chine kuna, ba ndiko bunda. Tika ndo ba bundi ba jeune sur Chine. Ba jeune na Chine na ba parce que boyebi et que bienvenue akena moi sinaye kuna na ban na 4. Ba bundi. Kaka ndenge dream a congolais so ngara se retrouver en Europe. Bienvenue à moi sinaye Annabelle na bana 4 ba na France ba côté France ba ndi ko fa na France ba la ki na bango très bien. Alors il se fait que bienvenue pardon Annabelle ayemba ka mondam ayemba ka mo ba ka église ba na ayemba ka pe mobile na pe bienvenue ayemba ka ba na ayemba na église tango ba ki ngunde simba ki pena moi bienté. Alors, bana, ne pas comme d'avoir 18 ans déjà, parce s'occuper de parce qu'ils d'autres mais pas parents pena parce qu'ils n'ont pas d'autres qui pena bienté. Parce qu'ils pena d'autres qui bienté. Et puis ça ils m'ont bilinga. Mais on est pexé ba ngote ba ça la vie na bango. Bienvenue en ko yemba na l'église. Alors yemba na l'église, et na mbale mon femme ba ben son église, parce yemba na l'église. Pardon, Annabelle. So ba ken église, parce yemba ensemble na bana. Na kwa sa photo moko net amonet aw. Woni wana wana doki Annabelle na bienvenue. Tu vois, Annabelle dit do na bienvenue bango en église, bazo ebro ba yembaka. Annabelle asala kutu chaîne YouTube na ye ate ya kalakisa ba mama ndenge ko sana libala ndenge zele malamu zala ka ndongo so kipena nzoto ba yebi ya sala ba mission mo mingi. Siko qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Robert Annabelle sur nanga koyeba monolo ba bozalaki chaque week-end bonoko na Belgique. Bonoko na Belgique chaque week-end et pas ya ndeko ya mbala na yo bienvenue. Okomi donc chaque week-end bonoko sangate. Siko se fait que tant que on Belgique, bah on en France pendant chaque week-end, mobile doit travailler trop bienvenue. Tant que lenga ko s'occuper la famille na ye, bah so kinda ku ya munene ndak ba futango 800 €. On va se dire mais ndaku 800 € eza mo ebele na bangunda ndenge pesa benda boete ba pesa biso mbongo ya bana te musala doki na ko rabla mingi te to ko so ndaku ya moins cher comme ça to s'occuper ça so mukana biso ko bima nde to ko so ngaba vivre normal po to so mbongo bana te moi to vivre bien et ça te il se fait que sikoyo mobile tellement salaka mingi butu
moi boutulo qui mu Congo passe c'est pour ça que mon la côté hôpital. Bienvenue à côté hôpital. Vous voyez que na poto quand on est en Afrique du Sud ah ouais, sommes à qui hôpital chose ça ils ont une gravité bon peut pas qui ça songe mais ce qu'on là il y a une semaine hôpital c'est que comme grave. Bienvenue si quoi autant à côté hôpital à ça qui plus ou moins 3 mois hôpital. Pendant que bienvenue à côté hôpital, qu'est-ce qui s'est passé du solo ce que bandi awa Annabelle oyo mwasi ya bienvenue tant que va déjà fait awa na France pardon pour la France ba bote que souvent la mi balé ba comme on a 6 donc 2 avant mariage 2 après mariage et puis la France ba bote ba la mi balé comme on a 6 tant que bienvenue à côté hôpital il se fait que Annabelle a coûté une certaine soi-disant Amina et Naïbi a coûté une babi azaï comédienne yewana bangwana azaï comédienne avant ça théâtre et puis à balana na cousine ya ex-famille présidentielle donc bokomi hein donc fête à Osaganate fête à Osaganate hier mutu ya théâtre soi-disant ne pas bêter du solo ndenge on va la bêter du solo Annabelle a commis camarade na mutu ya théâtre on va benga comme ça Ariachou ba pesa comme na Ariachou ba bien Ariachou on passe la émission na YouTube et Ariachou Ariachou a même une église na bango a même une église na bango église ngo ba besa na France car on a Saint-Denis ba pesa ngana kombo ya pasteur ba bi pasteur Shadrach. Donc, pasteur Shadrach hier. Awa biso na radio le collé, c'est la kabongo vérité pour les pots. Donc, so bet na YouTube kuna, au beti comme église yango wana bokomo na pasteur Shadrach. Donc, dès que tu luka ki na Facebook, ba pesi biso pasteur Shadrach yewan. Donc ye. Kaka obo mesandez la kab, awa tu bet na ba pasteur a bimisi prophétie, a bimisi sœur wana Annabelle ke mobali wana aza mobali ya vina yo te mobali ya vina yo aza la Kinshasa oh epesi mbutu aza na mobali ya vina nga tene mobali nga na hôpital au souffrir yeta ba yo mobali ya vina aza na Kinshasa a bulemba la moko ndeko Eric o ba lexa ba vina yo wana oh peut-être rosa le Eric te abandi ko lukasiko azong sa contact na Eric nzoka Eric pe déjà kuna tika eleka batembele Eric ba bala na ye abota bala misatu suka lukile ki na ye alukile ba contact Eric ba lukile contact Eric azong si contact na Eric qu'est-ce qui s'est passé tant contact son Eric ba ni pour soigner Eric a sa bala na ye Eric a wani ko so ye Annabelle ko la ta mushina boyebi ka ba jo akin boyebi ke non moi si moi na poto do basi ya poto ba ngamba la Kishasa abandi ko shine ba mbongo si qu'on Annabelle mbasa na passe l'hôpital avant na été Annabelle a quitté l'hôpital a coûté non bali a eu son bali que non ndenge ozali na uti église pasteur ya bisingai yo oza mobala vie na ngai te oh là ça mobala vie na ote ndenge ni papa bienvenue sur lié passe à checker na si tellement ça qui ne va pas c'est qui ne va faiblesse donc ça les bien te à ça lui rechute quand à l'hôpital boyebi kana hôpital les arabes psychologue bayaka batali a expliquer quand il pas psychologue ba mais moi c'est encore maman boyete comme ça fait ça hors de moi si on a ayaka awate po azo me mao down oko perdre de fina yo po ndeko bienvenue santé da ki bena bien te pasteur hors de la photo on a pasteur Shadrach on a église na Saint-Denis bana Saint-Denis bokomi hein Saint-Denis de mankamu na France ba pasteur wana musana ye ko panza mabala ya batu soka panzi bala yote abana basi mabala batu c'est pas bon ça la réputation a bien té wana ndenge ba pesi li solo ça rado le coller to na solo ndenge wana ndenge ba pesi biso li solo ndenge to kobeta soki omoni ke ndenge ba pesi li solo ça yango te benga biso noko bana fiston pelende non li solo ça concerné ngai mais ndenge lo bi wana et ça bongo te to kopesa yo droit à réponse ou expliquer ba comprendre les alaki pendant que mobile na mbet hôpital tangu Annabelle a eu mobile na ndenge wana ye na ndeko Ariachou viva ko saranate bazo kenara ba restaurant bazo lia ba sala ba live et consort en même temps Ariachou sala ba live asenga ba aide pona ndeko oyo zana bana
Vous vous rappelez que mobile mtano le sabango afutana kwa 800 € na SM bosokuna. Sikota mobile sana maladi mbasa la yate mwasi yake na foyer basongi na foyer pesa bango ndaku te bataki na siba na mobile ya pesa bango ndaku na foyer. Basongi na foyer. Mobile sikota nga bimi ba discharge to ba anglais ba discharge au hôpital a qu'est-ce qu'on a ndaku na foyer. Mobile orala la chambre mona mwasi boy amela ate na chambre bana aola suisse comme tabi on ba la vie na ngate okola escam mona ngate mobali do bien fini tellement ça qui ne va choc abonga bana non bien te santé son bien benate ate na yeka na si ate na ina si ba vivre ka ndengwana moi ça va vini na ndenge na ye pa ate na se toujours akoma na ebi il se fait que téléphone ya na belle qui et tout moi pas numéro bo et sumbal na bienvenue yom no sombre un téléphone oh t'as un téléphone oh qu'est-ce qui ne va pas kuna ermozo kangama esala ma bienté bienvenue dans le téléphone wana bandi ko cheka tali amoni ba message ya ye na Eric message à bolingo asi ba message wana a transférer en haut na phone na ye a transférer na phone na ye tant musko moi ça ya tunu moi si oh yo ba message on Eric oyo première fois tona zaka na Chine yaka osenganga ba sori kino limbisa en tout cas et le ça qui oyeba gité mais siko ozonga le sous contact na ye okantenga na okufa tonenga ni moi ça va dire que c'est un pardon sur deuxième pardon Annabelle a fuka misusu pardon limbisa nga on parle nga en tout cas ko publier ba voice wana te ba message wana soko publier ngo et ko beba sa carrière na ngai na YouTube ba yebinga na te ka ba mama ne ba vana ndaku donc carrière na ngai ko beba réputation ngo za bien tinde na emba kana l'église ba ngo na nga mutu malamu te ah mon pas le père c'est ça va na ko publier ngo te na ko effacer ngo mon ba la tina c'est mais effacer ka ngo te ba fa na rapela ndengo wana moi c'est asongi maluzitu miko wana ndako ba ke ba sana ba preuve ba audio na yi siko que se passé jour moi mon ba aké ko sokola a tiki téléphone wana Annabelle a eu téléphone ya bienvenue aba koti abandi ko effacer message Dieu merci bienvenue à Oumelagita abimi sikota nga ye akoti na chambre atunie osa ina téléphone nanga wana Annabelle a boki téléphone a kimi akanta ko ndeba message nyonso to se fasami et pesi pasi bandeko ezala kabongo hein ba chema bala ezala kandengo na Western Mwila hein Edgar Mvumbi papa na plan Medina Mozambique ezala kabongo hein mama filo ba ibete ezala kandengo wana mawatro mambo ile kana mukili epesi pasi sikoyo mwasi akanta ko ndiga effacer ba message wana abandiki arrogance susu ndo ndoto effacer ma sorte mwasi wati yakala YouTube bolanda kai mama Annabelle dedo ndenga pesa basa ba la conseil ba na l'église ayesa ba tunzema mukili ma be ba falite ba nzembo za be mais yoka siko Eric wana o atikaki o ba bisi no Eric asamba la vie na ye ndenge Eric azolempa ye azoyemele banzembo ya fali mama azoyoka elengi mama Annabelle pesi pasi awa za la vérité pour les na kotela bino audio ndenge bazoyemela mama Annabelle nzembo fali yoka commentaire mama Annabelle toyoka yi wana sikoyo do Eric na zoyembela sikoyo Annabelle kwa lempa yese na mutaka kwa sa photo ça maladie ou qui me ça attention et qui me ça AVC ou capui à où vous vivez dans le deuxième monde ya bolingo tu as raison chérie de tout à l'heure de tout tonga de tout tonga bouillé alors abina maman na belle toto zamu de mama belle na ziko sakati so na vini abo abi
biso pardon. Maman Lingana, oui. Amour, je suis là. Je suis là, mon amour. Je suis là, mon amour. Eh, Naya. Même à l'école, on m'a cassé. Tala mobali boyete. Ekira bolingo ozomemelanga oyo. Pasi na ngai ezaka eke. Susi na nga mpe ezaka eke namona yo. Namonaka yo ndenge nini. Chérie, je répète et puis j'insiste. Maman. Ata makambo mpe tolobaki non tozela. Il faut d'être makambo ekomeli nga nakomi nanga mpe pressé. Nakomi nanga mpe pressé. Namona kaka. Voilà. Donc wana siko ezali Eric siko azolempa siko ndeko Annabelle et puis si passe pena ndeko Annabelle o alegara na YouTube apesa ba conseil mabala nzoka yemoko tellement ba osala ya awa ba yembe ba timba fali et puis si pena zabe fait fela kitoko et puis si passe siko yo mwasi azongisi ki impolitesse quand on dit à effacer ba message nyos tout moko yango wana boyoki. Qu'est-ce que mwasi a fait? Balobi en complicité na Ariachou. Ba monter plan, ba déstabiliser Sikoyo, bienvenue. Qu'est-ce qu'ils ont monté comme plan? Et puis si passe na mwana, ba na mwana na wa boso Keren. Keren avait dans 20 ans une jeune fille, ba gosa ba mdengwa te Hollanda, o mama, ba lokuta mama zo bisa Hollanda. Keren tu nous as dessus Keren. Yoka lisolo. Sikoyo il y avait une petite discussion. Qu'est-ce qu'Annabelle a fait? Annabelle a eu à boncer un miroir ici qui est au salapo. Donc, plan à bango. A eu à kangi mobile na ye catch. Dans moi, disons qui on a pas. Oui, qui est bien fini à outil malade et puis force venir à ma capacité. Tant à kangi ici au catch et ça le corps à bunda là. Moi na bango Keren. Il y a moi je suis à 20 ans hier. À kangi papa ma boko papa il a force penalité. Tellement papa moi qui souffle en kende. Qu'est-ce que le papa fait? A tindi qui m'a pour force qui mobilité pour à se libérer nan. Annabelle a kami kwa isi kuna azokima muke na vitre ici bienvenue et loko nanda luka yangwana mba moka bengi mbila boyebi ka ndeza kaso mbila yembo ka bana basi partout bazui siko bienvenue bakene la garde à vue 2 jours la garde à vue abaye au relâché. Qu'est-ce que siko Annabelle a fait? Annabelle ote ya kabatu et puis si passe Annabelle a songi na police station to na commissariat ju moi na siko ya mwasi akena ye kuna ayebisa na commissariat que non papa viola kabana wana tala niveau Keren oza mwana fosa na 20 ans papa bino oyebi papa bino bia sala makambo ate maman ma coach idéologie okene obande na bila et puis si passe bandeko ndeko bien funa pesa ki ba pesa 100 mètres ata eska ola la te ola la pa ndeko na epesi pasi bandeko pona nini pona Annabelle ba ta zonga sima do tala sima zonga mutu ozalaki na vie pene ya bien te balongoli yo Kinshasa ba ke na Chine ba yedo na poto ata yo moko mama o raisonner te siko oteka ba mama na YouTube nini est-ce qu'il faut ndaka mate ya ndeko wana ba bindeko Ariachou to azo ndwe na merer na pasteur na bango. Vraiment, ngala o santake na ndeko Ariachou te parce que Ariachou ça engage que yi parce que yo moko za motei oyemba ka l'église ba invita ka yo o pesa ka mama conseil na YouTube o ko so ngamutu te o tala malamu o mobola sala yo alongo na vion na noti na poto en tout cas ba tongo pa ngai poto ngope ndemo kana ba fake du sud o ko benga moi si aye siko za laki awa alukolo ba un problème moi si ala moi si a Congo o ke na poto ko moi sa poto alors to bala ka basi ba na poto o kutana moi si kuna o balimba na ba poso e baby bo silene ka ndemo poso ba ko kanza mbongo benga moi si ba na Congo o me siko za lido ezo pesa trouble na mutu le do sa émission ba uti procès na Tongo na commissariat lobi to ko zo to pesa no suite ba lobini ni pona ndeko bienvenue dedo na Annabelle dedo pesi pasi bandeko tala niveau moi ça comme son bali pona ko yoka ba pasteur azana Saint-Denis pasteur Shadrach na l'activino na YouTube so ko betika na pasteur Shadrach na Facebook akobima et pesi pasi est-ce que ndeko Ariachou il pareil mtazo azo kata libala baninga soki yo soit disons bana ex-famille présidentielle basali ondengwana okosepela bandeko ya
bienvenue ba sepelite ndeko Annabelle zonga mutu si possibilité zali ya ko retirer caisse bozonga kimia tala mobile no ndenga ko masa santé zali bien te et puis si passe bandeko mobile a beti li solo tellement awa na radio loko TV to zanga ba papa ya buania ba mama ya buania ba ya buania ba ndeki ya buana bi bo beta li solo ba ndeko pesa conseil na sala nini papa bienvenue lingi mo site makasi alingi ba ni makasi ala ba problème te bazonga kimia asala nini na ka oyo vraiment et puis si passe ndeko Annabelle so la nangai ozo kanzate chaque week-end bona okene na Belgique na Bela et pas bandeko mobile na yo comment si on kolba ke mobile na yo mutu asali ke ngunda na ebeba siko chose grave professeur bimaye ke no mobile na kisasa ya kalton de Eric Asabala nzoka Eric sikoyo abana olempa yali akali akaiba mbongo siko Eric pe kuna ebebelié qu'est-ce qui s'est passé na Eric na kisasa kuna mwana Eric après téléphone à papa quand ande basaka na kande ngona amoni siko ba message wana oyo papa Eric aso ashiko na mama Annabelle afundi pa mama na bango mama yo fandi awa nzoka papa asolo na mama Annabelle papa koboya yo akina e poto na mama Annabelle pesi mbilinga Eric siko abeba na ndeko oyo Annabelle atina kia lukele mi Eric et pesi pitopali yo kasiko dialogue dialogue oyo ndeko alukela ki Annabelle numéro ya Eric ndenga ya je expliquer ndeko Annabelle et puis si passi tolanda Coucou Tanti Pachi, ça va, tu vas bien? Moi aussi ça va. Tant que je commets dans l'église, na uti kobima, donc na mon message na yo. Et puis téléphone ils ont dérangé na moi moké, ils ont kangama, ils ont fumama parce que comme plein na ba notification. Ya mwana mwini na poke ko répondre tout le vite Tanti ngai boni bino kuna na maman boza bien. Bonsoir yaya, oui toza bien biso tuna maman biso toza bien. Na regretter makasi na comportement ya na ngai. Ndenge yo benga nga bioza posa ozwa numéro ya Eric pona bosolola. Olobi benga yebisaye. Na bengi pe na yebisie alobi nazwa numéro na ye na pesa yo. Ndenge na pesa kayo. Kosala ke na ndaku awa jour obenga nga na numéro ekoni mama zo solola na yo Asia abenga mama na bango ayebisaye. Tanga benga mama na bango ayebisie Eric to batunaki Eric soki awangani soki ndenge nini ngana toyebite mama bango tanga benginga atuninga ngabite to solani Eric makamususu ote osololaki kosala ke mwana akoma na vie ya puberté Asia. Ça fait que nena bokoli mwana na ye na mwana na âge ya 8 ans 3e primaire na tangisi Asa ti wana komi na 4e musimani. Pe mwana komi kotambola mingi kosala ke na gangeli ye mwana lobi lokanga na gangeli ye akobenga mama bango ayebisa ye ke ngana yo tosololaka nda ye kobenga mama na ye abengi pe papa na akosi yo papa nga alobai makambo wana te tanti nde azosufri nga nazosufri makasi nakomi mal à l'aise naluka moye nazonga nayebisi yo ya Annabelle yaya na nga comportement sali na regrete makasi. Ça fait que ayebisi Adele alobi ngai moto nabengaka yo mpo nazwa nimero na ye napesa yo ana eza nde bone. Ça fait que aexpose nga epa mwasi na ye na regrete makasi ana na oyo linga osalela yaya kosala na yo te vanda mpo bolingo eza nango te bolingo eza te so oza na mbongo na olia kanisa ata biso na mama me nayebisi Eric aza mabe. Ça fait que aexpose nga ya non ke nga na Eric akomi ti koloba ke nga na ye tokolobanaka te mpona nga na sufra ya mwana ye orke eza likamba kosufri te mwana akomi kotambola mingi lokanga na gangelaki aye kobimisa tosolola ya tanti nasolola na mama na ben mama bazoluka mpo baboya yo yakende papa alanda ye place aza tande mwana ki obalola makambo mpe papa na ye azokotela ye voilà
oyo kandi Eric azolobalanga nayebi te so bosolola po mpe bosolola te me yaya toza na 100 francs na olia kopesa ye te po aza mabe oyo Eric asalinga nayebi te eza bamame yenga banoko sika ye nde basepeli nango te arti Eric asali. Voilà. Donc voilà ça Eric. Voilà ça Eric. Eric au soi-disant lobby mobala vie dans la kisasa. Eric a batabala na ye mama na belle tala siko ngombe ça foyer no kaka boyi. Au kamwe neng to si ba audio. Yo quand ça on effacer ba audio no surtout mais ba audio bimi la musique à Scorpion. Oh ça radio le colema solo. Vraiment. Tala siko Eric. Foyer Eric pe ngebe bakuna. Pona nzoka zaki nango gender rika na Holanda Annabelle pour gender abena ba monga mike ya mikili moi ça poto tneki ba mbongo pas vivre na moi sinaye siko e bardé pe e bardé siko Eric ko ça prendre na mutu do leki Annabelle o parce que numéro na ye na poto et to suki wa donc et pesi passe bandeko le solo suki wana bo pesa conseil vraie version ya li solo ya Annabelle na Dido na bienvenue Dedo yango wana et pesi passe. Donc couple oyo na mbutu oyo sango patani partout vraie version nango yango to beteli bino awa na radio lokole ma solo po awa nde mankambo